tokoza ba ingrate na le barango que même fois nzembo faire nga na yebi fais-moi danser pitamba je mets d'envie tangu aye ko bebisa musala na ye moko faire mtebe ah bana beta bien bebisa beta bien ngai na botama bibumu ya mama senga imoko te zambe opesa ngangu ya na sala na bokolo mama abona beta faire banda bakolo ko nini sala ke faire ndia banda ko beta wana abeta subongo ba moto na ye moko ba moto na ye pede la zoto l'auto le c'était pour bana baza batala bloko mais to le baka avec be preuve là nous autres c'est fallait demander c'est manangati mais to za batana ana na ketchup ana na ketchup mama ba mais ça que fallait là nous autres te o amutu yibo te ya biso ndoko zana ba stress boya mo simbi mo to benga ngone ti par exemple biso mutu nga mo na mila mo kitebe ngo yoka pa na memo yoka pa na ngala abonnez-vous massivement Elengi TV yangonde makam Kin Elengi TV Yannick Wenge yonde makam. Merci beaucoup mesdames, demoiselles et messieurs, amis fidèles téléspectateurs de la 3 fois w.Kin Elengi Télévision. Vous êtes nombreux partout en train de nous suivre à travers cette émission Star Alain présentée par le vôtre Yannick Wenge. Moto à Tona Kibunzambe, mesdames, demoiselles et messieurs, à travers cette émission, nous avons pour Nabino Daflor Aurora, Azali, journaliste, Kin Elengi, tout ça la analyse par rapport à Maramba Ferré, na Fali Ipupa na Kata Bidja, Maramba vraiment, ils ont vraiment un impact micro, ils ont trop, mesdames, demoiselles et messieurs. Merci pour la fidélité, la bino, vous avez belé, vous avez la rabisso. Donc, vous êtes belé fort, vous avez la bisso en cette émission, mesdames, demoiselles et messieurs. Merci, vous avez la bisso, vous avez la branché. Nakati ya émission la biso nazana ndekolanga Daflor Aurora. C'est quand on a ça. Oui, bonjour papa Yannick. Bonjour. Par grâce de Dieu, tout va bien. Tout va bien. Ok, merci beaucoup de tout le monde. Bato bakolo bala na minute na actualité na internet, Ferré, Fali na Bidja bakutani frappe au koto babi Ferré betina été Fali leki koto ta Fali pe bata Ferré pe babi Ferré na beti ko leka Fali na kata Bidja na bité yo analyse donc au salon. Bon, Yalboso merci pour nos yamanga lelo na plateau na yo. Yami baleza eza kutelo ko lobati papa Yannick. Tu as déjà que fallait azara fali, faire azane peka faire, mais na minute à faire fali. Oui, fallait tomber. Tu m'as dit finalement c'est un français. Faire retour bête bon moi français, faut magat ba critiquer en le yemi mabela ba français, mais ba bi faire bête fallait ba français. Te tayo moko na mona takutu moya loba te sona lobi ngo msusu ba benga nga privé. To ki banze mba fallait français te. Toyoki muto lobe loko moko ekota. Bo faire. Elo nya malonga yokanywa. Français au loboki maniza français te papa Yannick. So selo na koyemba na yemba bien ta bomba parce que ba polémique za ta bomba le fond. Ba wela non ni bomba. Bon. Na ko ba eza lo ngande na travaillera. Trop travailler de mais na motema to lingana te. Pourtant au salon na kitoko. O misala, o la ta bien et puis c'est dia makam. Et puis le roi Fali. Fallait la ta bien, fallait kitoko. Fallait bineni ko lena batu pe a mobile magi ba finga faire aibo lena batu tala ta kitote te ala takana alo bakana na ba note musu pe faire pa yebani toko za ba ingrate na lo bakango que même fois banzemba faire nga na yebi fais-moi danser pitambango je mets d'envie tangu aye ko bebisa musala na ye moko faire mtebe ah ba beta bien bebisa beta bien ngai na botama kana libumu ya mama senga imoko te zambe opesa ngangu ya na sala na bokolo mama abano beta faire banda bakolo nini sala ke faire ndia banda ko beta wana abeta subongo ba moto na ye moko mte sala bongo to zape bato eza moto oui moto mo esimba maoki osimbi mama ko pu ya 6 mois 4 mois kwei babi fali pe no yemba bien banze ba liputa bani malele pa tengama banze monde za banze mo beta mikezo simba te to sa ba ingrate nze mni ne simba te banze mko album o suko album ni simbite
Wa suka to bimsa o. Bafana mama nanga eyokani. Tokei nzembo obeta mikolo. Aïe, ngaye yo, nayembela maman, voyoka bien, je vais chanter pour te soigner. Et ça n'est. Ngakutu, après je papa Yannick na vanda na 2 heures. Non tout ça l'émission il y a téléphone. Comment le boye? Mère nanga mon Belgique, maman Arlette, benga boni ose bien, ose connecter te ngabi connecter nani. Solo loko na chete me bia ouf. Na wasube na Hollande. Mère moi benganga pourquoi ba mère ka ba poto ba benga bo Sephora petit comme la papa te toza plein nyama biso nyonso to luka to ke ko soara nzembo fali wana ngabi nzembo fali wana epa biso sala 2 jours ngabi nzembo fali ngo ya ndenge nini oh ya yoza connecté na vif moi si faut za connecter na ke bonata nzembo ngo be pa biso. Tout le qui dit 7000 de vie. Tout ça peut battre. Il y a autobeta, il y a plutôt beau te faire pas autobeta. Et c'est moto ana, ende moko. Ende moto. Pour mon acteur, fallait aller comme non mon touté. Avec na eminyo so bolobi. Ayo beta nzemba papa ya biso madilo. Mais jaloux était toujours élevé. Hey, hey, jaloux, jaloux, hey, hey, mais jaloux. Tous à jaloux. Jaloux n'est fait. Quand c'est jaloux n'est peut-être fait. Pour, tu aurais pu faire un jour un homme qui a fait l'analyse. Oye, à Mobali, à PDT. Donne des preuves. Il fallait déjà faire PD. Oh, fallait à PD. Fallait à PDT. Fallait je me rose à la PD. Ah, m't'as l'anzoto. L'auteur le c'était pour bana baza batala bloko mais tout le baka avec des preuves allez là nous autres ça fallait bimana tu bimana ngati mais tout ça batala ana ketchup ana ketchup maman ba ketchup mais ça que fallait là nous autres te o amutut yimo te abiso ndoko zana ba stress boye mo simbi mo to benga ngone ti par exemple biso mutu ngamo na mila mom kitobe ngo yokapa na memo yokapa na ngala o kama fali na nga na longol ba stress. Bah, fan club il a fait rigolo là, balinga finga fali, ba finga fali jour après jour. Au gros kolo bala on into pe li lo ba moko yo kolo ba fan club il a fait rigolo ba finga fali. Te moni pour la fan fali pour ba fan ba faire ba on est surtout faut lever là-bas. Moi mambo ya kindoke le kana studio mte bangwati. Ezara ngai yo ko za boye, we mambo ezo le kana na mission na yo mais bato biso to Hollanda auto critiquer éviter pas ni yo mona ki poso mon appareil pour nous le festation ça na qualité bien nan ozoyoka mais mutu musa za qualité bonga luka a critiquer qualité na et ça peut quoi bango to ko to ba polémique wana te faut qu'il m'a polémique moi c'est bien moi c'est mabe ata bo vivre na mobala mutu pesa ka moi sine wana valeur yo zela tourne olinda lika beta kara. Oui. Il y a un autre boire moi c'est une émission. Mission moi c'est une émission. Boire une émission. Tu m'as emballé, non emballé. OK. Emballé ngate aza papa na ngai. Oui bien, on a pas comment le goûter mais. Na analyse que boté, tu tout ça ba komboté a mobile na ngate. Aza mobile na ye. OK. Aza papa ba na ye. Boire nga lobby moment comprendre. Tu na comprendre le wana a mobile na ye. Aza papa ba na ye. Ngala nga célibataire. OK, merci beaucoup, comprenez vraiment c'est votre émission Star Alain Yambi etake. Aza chroniqueuse, journaliste à la biso, puis aza mon on formé la koyema la biso, peut-être le moi mais j'ai pas sentir que non parce que mission c'est la makabat ba ko pe oza moi loko pe moi voir les sous qui toko. Papa Yannick ngosim sa ka va toucher. Moi donc to sala wat ba iba on était wat ba iba on était. Likamo ya motima e bolingo, e boya koyoka lisolo ya manana matoye, okoko maliboma, atana misa bato kokyo sala n'importe quoi. Aïma na faire chobo c'est chobo. Comment on a chobo? Aïma na faire fali. Na fali. Atakutu na fali mo lo wala bien. Hekila nango boto boto la bibele de chobo. Comment on a chobo? Chobo. C'est tout. Merci beaucoup mesdames, demoiselles et messieurs, vous comprenez vraiment. Donc d'afro au razapé na ça a qualité belé donc ayemba rapé à ça la émission qui en tout cas la mission on a le sponsor ba producteur bateau ba besoin
Pepele, si vous en Afrique du Sud, vous en Paris, vous en France, vous en partout, numéro 1, il y a quand même un malamu. Vous avez un talent au Congo, ailleurs, tout ça, dans l'Afrique anglaise. Donc, on a produit, on a featuring et vous avez bien marqué. Mais on a eu moko en voilà, so bengi bozo, y moko en tout cas, et vous avez malamu mingi. D'abord, on a habité moi Liloba, moi ma conseil ma mission à Bisso. Pourquoi m'a fallu pour la budget va Betty Ferré pour tout cas bon moi maloba rôle bezani te bon c'est le rôle à ngana moi mke na bi makalamente ya liboso na merci na ngunda embale merci na mtu mombo ya proposer ngai kura semaine yo na za studio na embela Fachi Beton ko ya Fachi Beton leki bango aotika la ko leka bango na za na zo embela Fachi lo ngai nga ba polémique moi ba saleté tu vois et ça peut ba fiona tout vanda kate aux 8 téléphones abengo aux 8 téléphones aux 8 misisa mutu au télémisango au lande la vie privée mutu yo lande na musique au lande maloba au lande les paroles de mona ke oui côté fallait yembara bien côté faire yembara bien côté nyonsone des abonnés to lo ba ke Kofi to bango bien Kofi azaka papa pour te benga Kofi atika la papa po to monara na minute to benga Kofi atika li papa po papa liboso ezaki emene ya mibale papa nana utiko kufa nani na Lutumba nani oyo nani okay si 7 ans na mabele nani emene ya po liboso ezaki to saki na emene ya mage to lobela su emene ya te. Ça fait mal, mais surtout taliba to ba taper ba musique to ko ba no sala ta ba bloco peut-être za ta ba emene pour emene vraiment avec so yemba boye nzoto na makila e beti magere dia mi sabeta lisu te po eloro bombe zate redia mis na bité so gaz na bomba ngona pala biso to sa posa te ya biso ya zonga bomi na pala tika biso to kufa na fali kufa na fali fali ni mtosa biso bien mikolo fali ni mtoko vandi boyoka faire eloro ni onsela biso faire du comme ka biso ba beauté alinge biso lance atia biso ba crayon atia biso to la biso posa la to la posa ya vision ya makamso vandi pe beaucoup te nango ala mtote yote mais o vandi o kanze mombo ya o te yami em so peso ke pe na nzembo nzambo vandi boye o vandi po yoka no pe lombongo mo bete make Marie Misambo akenda mais lombongo penza mbako mo kitele banaliza bongo vito tola muka tokola mambo e changer ça fait dire que banalize to salo eza bien mais to sala nde ba mikolo na bango. OK merci pesa bambote na nga liboso eza pona vie Laurent. OK na bossa na vie ala te poza Laurent Yando atambola mingi e mtatambola na ige munda mobile mabe vuluzi ya lo ba mingi te so biga cheka bina balogela ngama ige ngunda vwandu vuluzi nzamba wa Kongo mutu monte ya kokoloba ne mingi ige ngunda ba merci bele poani te na boka mon vieux vient na ngama bo akite lobby a marié akite lobby a sala kana la relation ba marié kaka yo vraiment eza nini yango yo te bo na bano tanga ige ngunda marié vuluzi nani oyo Laura marié yo posane marié ça veut dire datambola la mikolo pona zwamde mayele pona batela libala na nga ya lobby oye ba ngondete sozo tambola na mwa mke oza classe à niveau C ngasko na tambola na ba okima ba concert na yo na msusu ba journaliste yo linga pe tambola marié te ko sa ba jeté musalonga sala na musala polémique te mwende na zaboye ngakuna banga na nga polémique te poso ena moi naza oyena butu naza nyonso kutunga musala na nga na pofera ngona sango na moi te pona mona ngoza kitoko na pofera na sango na butu pona butu nde to eba ke ndokia loka ero boy pour le grand chanteur alala na butu te. Merci beaucoup. T'es la sous-côté. On remet des bilors à bien. Toi qui n'es pas na sous-côté. Toi qui n'es vraiment. Mouto a simba micro. On appelle ça battu news. Mouto pose inspiration. Alala na butu te. Donc là na butu et ça to ça va 20. Mouto bien. Il faut na butu 2 heures, 3 heures au 6000 whisky. Au tala suko nzambe. Ni na osala. Ya moment na fali. Ara la kindoki. Fala la butu te nga pe iba na maele ne elonga ngapo gagner nga ya passe em so ko vende po bibo na bima na mbaino mais na mbaino te mais na bima nete na mona ka vie po
non mon vie il vient après ça un conseil somba lipa em suna lipa na lo ba ibite ke na yibelo mo nga sala ngo clip bon merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Comprenez vraiment, c'était pour moi un grand plaisir de recevoir pour vous Daflor Aurora. N'habitez-moi le basso keza, poto kabana na peso mikoro ya suka, poto kamokola. Te le basso keza ka bambo te belé, na mutunya surtout. Aza likam na ngaluka nga privé. Na nga pe célibataire ba na pe na privé. OK, merci. On a pe célibataire, on a le but pour aller na privé, moi les solo, moi ni mo produire rien, moi ni me ba se ba tourner à série. To boy loko ba tuma ba Belgique, ba fingo ta Belgique te me ba bengi embrièmement, lo malonga pe to monate. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous sommes à la fin de cette émission. C'était pour moi un grand plaisir de vous présenter cette émission. Star Alain, les amis présentés par Wabino, Motra Bonza, Meboz à la brancher, abonnez-vous massivement à la chaîne Abisso, Kin Elengi Télévision. Merci. Merci. Tala, vous avez ma casse, émission de débat boui. Vous comprenez?